Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili mawate bandeko, mokili pasi, mokili mutu pasi, mokili batu balingana kate, je ne sais pas pourquoi. Okende koto yo mabe, ozonga koto yo mabe, oloba o alobaki, osala o asalaki. Finalement batu basala nini bandeko? Makambo nyonso moninga komeka kaka, ifo kaka boya kofinga, ifo kaka boya kolobela ye mabe mwana batu. Ye pe aza na besoin ya pe. Mokili oyo ekomi kobangisa na niveau moko. Pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, lelo vraiment na meme libino mwana poto. Mwana poto ya tongo. Luna mienzi ya baluna mtu na biso ya kitoko. Ya kitoko penza makasi. Comédien na biso oyo asenkarna kana ye bien na ba rôle nyonso. Malgré que batu ebele babengaka ye kandumba pona ba rôle na ye oyo ajouaka mais luna mienzi ayebi kosala pe musala. Asala kango pe kitoko. Asala kango pe na motema na ye nyonso. Bandeko makambo eza awa. Makambo moko ya pasi. Mokili vraiment mawate batu ebele bavandeli ka luna mienzi. Makambo nyonso luna mienzi akosala. Geste nyonso luna mienzi akosala. Ezo memaka problème. Ezo memaka ngambo bandeko. Mais avant tokota na mwa masolo na biso ya lelo ka ndenge ezalaka, na osenga na batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba information ya kitoko, chaîne moko ya ba toli à makasi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko bozwa bakiti. Ba onyonso balingaka luna mienzi na ebike ebele ya batu basepelaka na luna mienzi. Ebele ya batu balela luna mienzi. Nga nazalaka awa pona osala bemission ya batu nyonso tu. Bandeko nazalaka nanga na parti prité. Wana ezaka message na lancer parce que ebele ya batu bazalaka soki bamoni osaleli peut-être émission moko soki osaleli baby la donja to osaleli mututel batu bakomi kolobaki donc yango yo lingaka ye. Batu ebele bazala bongo yango totiaka mwa éclaircissement. Donc nalingaka bango nyonso soki na yoki mwa likambo bandeko bomo nanga nakoya na pesi information to na sali nanga analyse nazalaka bongo. Suko bandeko bozwa bakiti ba fan nyonso ya luna mienzi ba o basepelaka na luna mienzi ba o penza bandimelaka musala ya luna mienzi. En tout cas bandeko bozwa bakiti bovanda makambo ezawa. Makambo moko ya somo makasi. Makambo moko ekomi kobangisa. Bozwa bakiti, botia biloko ya komela. Yo moko soki omoni mai, soki omoni jus, soki omoni secrétaire yo kaka, soki olobi ke nga na lela miliki parce que eza na batu ebele bango soki ameli miliki te akovanda te. To akosurvive te. Soki olingi peza miliki tia na yo miliki ozomelaka. Côté mosusu otie mwa biscuit, otie mwa ba popcorn, mwa biloko moko bien. Ozoliaka, ozomelaka. Côté mosusu petia volume likolo. Olanda biso, olanda penza émission na biso na ndenge moko ya bien makasi. Bandeko, makambo eza awa. Je suis sûr que ebele ya batu balanda émission oyo luna mienzi auti kosala. Auti kosala alobaki na ye boyoka différence entre
RDC na France. Bandeko. Émission wana esala somo. Benda makambo boko pas possible. Kana émission wana. Mwana batu kutu azo expliquer ye moko kuna zo seka na ye. Kandenge ba comportement batu ya France ba français bazo se comportaka kuna. Na ndenge biso ba congolais to se comportaka. Atie moi différence kandenge zalaka. Bandeko mafingo luna mienzi azui pas possible. Communauté na biso pourquoi tozalaka bongo? Pourquoi vraiment tozalaka bongo? Ba émission mosusu batu basalaka neti oluna sali nga na moni nanga mabeti. Tolo banane pona batu o balanda yango te na osenga na bino bokota na chaîne aluna mienzi bokendo tala. Bandeko émission moko ya bien okoseka kutu yo moko et puis okozwa mwa mayele. Toza na posa communauté na biso échanger. Wana nde ezalaka penza posa na biso. Mais moi na batu, amsali moi constant na ye. Amoni moi différence que non, depuis que naza na France, makambo on a remarqué eza boye. Place union sozo tambola, batu ba opesa yo bambote, ezala bongo. Na place mundela zalaka, soki bokuta na nzela yebike no, na koki kopesa mutu mbote. Moni bo leka boye bo pesa na bambote ezalaka bongo. Na communauté na biso nde ezalaka mbote wana kopesa mutu mbote ezalaka neti nyongo. Eza na ba mususu ata bayebani omona sali mwa kara lobike no nga mutu na pesa ki mbote lobi ye pe lelo apesanga. Mais na mentalité ya mindele ezalaka bongo te. Mundela koki kopesa mbote chaque jour parce que ayebike non il faut ka to pesa na bambote. Ata soki tozala ba camarade te mais mbote eza nango important, mbote eza nango nini nécessaire. Siko mwana batu aye penza na koseka na nyonso, aye na bisengo na nyonso, alobi non na partager idée oyo na bandeko nanga. Bandeko batu bakomi kofinga luna mienzi pas possible. Batu bakomi koloba yango poto wana kendela ki biso. Nzambe. Oh nini communauté na biso. Oh nini communauté na biso. Ye luna mienzi akendaki na France pona ba vacances. Mutu nyonso tout ce que travailler dur. Eza na batu mosusu soki moyen eza olobi ke non. Komba moyen nanga eza naza na posa vacances nanga na kende nanga soki Matadi. Na kende nanga soki Kisangani yo moko kaka. Na kende nanga soki Lubumbashi etali yo kaka. Ezala bongo. Siko mwana batu vacances na ye alobi ke non naza na bambongo nanga. Comme ça na mi kendele nanga France na futa ta nyongwa miso. Bandeko na ko kende place ya kendaki mwana batu. E komi kama nyonso luna mienza kusala, il faut ka batu baya ko rappeler ye combien kenda France. Comme ezambala liboso akende poto bandeko e komi somo. E komi somo bandeko. Et ça la kinga pasi komona ba commentaire batu na ba TikTok, komona ba commentaire batu na ba Facebook, komona kutu ba commentaire na nini na chaîne na ye ya YouTube. O sala pasi bandeko. Ezo sala pasi batu mosusu ko benga ye ko tindele ye ba message pona ko finga bandeko totika biloko bongo. Yango bomonaka ba star na biso ay mosusu baboyaka na bango ko pesa ba numéro ba téléphone. Baboyaka na bango pourquoi? Parce que ba yebi ke soki ba pesi bino, soki ba pesi biso ba numéro na bango bandeko. E ozalaka pasi. E ozalaka makambo muke batu ba obando kota ba bengi pona ko finga. Batu ba obando menacer bango. Ebele ya batu yango bazo boya na bango. Ba préféré na bango ke no ba vanda na bango kimia ba boya kopesa ba numéro ba téléphone. Eza pasi na communauté na biso. Bande koto changer. Ba comportement mosusu ba changeaka. Ba comportement mosusu ba changeaka. Eza ba comportement mosusu bandeko. Boko ki ko négliger yango lelo mais lobby ekozala scandale. Lobby penze kozala dégâts. Peut-être le loko lobakenga na sala muto ma finga parce que nanu na balité. To nanu na zana banate. Qu'est-ce qui prouve que comportement na yo wana ko changer yango lobby? Rien ne prouve. Alors ba bizale limosusu to changeaka. Parce que ce qui lelo ozana yo célibat chou. Nanu balité to nanu babali yoti. Soki ba comportement wana ko changer yango te omona tina ndako libala. Yango to omona lelo basi ya mabala bakomi ko finga mibali na bango pas possible. Eza na basi ebele bandeko lelo omona tabo matina bango soki train bo mati soki mutuka ensemble.
Yena mobali façon zo finga mobali na miso ya bato. O mituna o penza mwasi ya libala to mwasi ya balabala. Pona nini ba comportement ya mike o to négligeaka. Oza epa ya ba parents na yo ozo sala ba mo comportement moko boyo. Ozo mi lobela ke non le jour on a kobala na ko changer, o changer te. Oko changer na yo te. Kutu tongo okota kuna nde kozala pire. Ozala penza pure makasi. Yango faut ko changeaka. Changer nanu bizaleli na yo. Changer comportement na yo. Eza bien te bo kendo finga luna miezi pona nini. Mwana bato asali bino nini. Mwana bato penza asali bino nini. Yango bandeko na lobaka nanga chaque jour vanité de vanité, tout est vanité. Bomoni makambo nyonso to sala kana se ya moi. To yeba ke un jour jugement ekozala. Jugement penza ya makasi ekozala. Omona ke nonga kofinga, est-ce que kofinga eza nango péché, eza péché. Et pas ya nzambe péché ya munene to ya muke ezalaka te. Nyonso to salaka ya mabe ezalaka nango péché. Wana to yeba. Shukoyo to preparaka ba chemin na biso. Liwa oyo na lobaka ngo chaque jour. E signalaka mutu te ke non lelo ndo kokufa to leo lobi kokufa te. E signalaka nango te. E signalaka te. Ata soki ozalaka musala nzambe ya ndenge nini yo penzo zwaka ba prophétie moko ezalaka exact. Mais pona liwa eko signaler yo te. E signalaka te. Parce que soki eko signaler yo oki mambango loba ki na se repentir na senga bolimbisi pa ya nzambe. Mais e signalaka nango te. E ya kaka kotoke ke lelo nde lelo. Eza na batu mosusu bandeko. Batu mosusu penza. O nzambe asali bango grâce. Peut-être babeli. Abeli na ye azomona neti balobaka ke batu o basi bakufa kala azomona bango bazoya kozwa ye. Peut-être batu wana toyebi te soki ba makanisi na bango ezalaka nango normal e azwa penza ta ko senga pe bolimbisi toyebi te. Mais eza na batu mosusu okufa na ye par accident. Alamuki na etongo bien alati ake baba place où il fallait akendaka na kozonga ka boye accident mbala moko akufi. Ozala na tante ya osenga bolimbisi. Eza na batu mosusu pe bakufa kana se ya pongia. Ozana ya kolala. Botie na ba projet na mobali to na mwasi to na bana to na ba camarades ke non lobi to ko sala boye boye. Mena kolala bala mukatongo ozola mukate. Donc temps ya ko se repentir ezate. Yango opportunité ya mukie oza nango nzambe asali yo ngolu ya kozala na yo envie en tout cas ko sala kabisala salate komikoti sakana ba péché moko boyete parce que ba ezana batu mosusu omona azokota azofinga parce que amoni mutu mosusu afinga ki yepe kande koti ya lobiki ngape fona finga yepe akomi ko finga siko bandeko bokota na bilanda landa wana te. Bo perdre ba chemin na bino te. To bo perdre ba identité na bino te. Mwana nzambe, place union soit tambola ka oza besoin ko yebisa bantu ke non, nga nazalaka chrétien to nazalaka chrétienne te. Mais comportement na yo epesa identité na yo. Place union sozo tambola. Batu nyonso ba yeba ke non, mwana mwasi oyo aza mwana nzambe. Mwana mobali oyo aza mwana nzambe. Comportement na yo, bizaleli na yo, yango moko epesa yo qualification. Ekozala bien makasi. Mais komona lelo bato ebele, dimanche okomona ye na église azo yemba. Soki azo yemba wana bato bazo kweyaka. Mais après kaka église, tuna ye kaka motuna moko omona mafinga. Omona ba réponse a kopesa yo. Okomona façon ko agir. Ezo sala pasi. Donc tout le monde a ba pasteur rebelle dimanche boyaki a tei après église. Tina bana nanda ko bayebi ke papa na biso azalaka infidèle moko ya makasi. Papa na biso azalaka mumeli moko ya masanga. Mais yo pasteur ko bimboke koteya. Bande ko to bongisa banzela na biso. Jésus revient bientôt. Toye bakate jour nini. Ebele ya batukutu tokanisa ke e ozalaka boye nzambe akiti. Mais Jésus revient bientôt, il y a de ces gens là ba bazo kufa chaque jour. Chaque minute na chaque seconde.
ezana bato o bazo kufa. Donc mokili komi déjà nango na suka bato bazo kindaka. Eza déjà moment ya bien, moment na yo oyo ozala toujours prêt, ozala toujours prête pour nzambe na yo. Tolongola ba distraction moko ezanga mutu na makolo. Tolongola ngo badeko. Tolongola ngo penza. Soki moninga sali makambo ya bien, yaka encourager ye. Soki omoni moninga sali makambo mabe, olie o yaka kofinga. Yaka pesa ye conseil, pesa ye toli, sala ye remarque. Eko sunga ye. Ke bo yaka pona kofinga, bo ya pona ko décourager moninga. Eza bien te. Luna oyo aza pe na ba projet na ye. Aza pe na ba objectif de vie na ye. Azo meka dans tous les coins. Batu mosu ba komi koloba ke ye pe akomi chronifiati. Bandeko. Ba meka kaka. Aza comédienne. Akoki pe kosala ba émission na ye, c'est tout à fait normal. Aza ne libre. Eza te ke no parce que azala comédienne ye ba makambo ya kosala ba analyse et ko simba tete. E o simba nango. Bo pesa ye chance. Bozala wana pona ko encourager pe na ko soutenir ye et ko sunga mingi makasi la famille. En tout cas la famille ya mokie kaka na ninga ki na partager na bino kandenge to mesana. En tout cas bo sala moi partage nde likambo biso to lela partage na chaîne na biso objectif ezalaka nde partage. Botie la biso ba commentaire bandeko to lela ba commentaire na bino fort. Oto boya ezalaka nde ya mafinga. Botie la biso pe ba j'aime na système moko ya bien vidéo ezalaka bien zotambola na moi ba j'aime kili en tout cas et ça la ka bien makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, to komi vraiment na moi suka ya émission na biso ya lilo kandenge ezalaka. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye la famille et à la prochaine.